ozomona na biso na kanga loko mukolo fali na fere politera omonana lokwa balobaka boko beta bino mibale oso mutati mbongo to beta kaka mutati mbongo ne to beta muko ba ko yokana batebele ba osepela na ngote ebele ba osilika na bango po batu mingi batiraka na ngo profit or que nzamba lobi tolingana mobeko nzamba apesa biso na biblia ya bolingo na tikili bino amour ozomona soki fali na fere ba yokani ebele ba osepela na ngota mukete sila na belvi baza ba kristo ba sala musala bien mais bato bazo entouré bango nde bazo lingate bango ba yokana po kope ko sila e marsaka ngona mais ezala loyal etika ya kofingana ya intimité ya bato ya ba famille ya bato wana mabe mais so concurrence ngana ko encourager bango ba ko ba kudu et comme makasi parce que ils ont matapé culture na biso po belvia za na bato si la bisalo pas za na bato na ye donc olalo la muki ozotanga komba mutu na télé azandoki mais élément comment dire la bossa comme ne papier message papier message ati ba photo bato un tel noki si tu as un problème professionnel et sali kota par canal ou les canaux réseaux sociaux ozobi c'est la bato réputation non lobi bazana ba ndeko bazana ba ata bakanga bandoki obi garçon akangi kati ya Congo kosomo soto laito la mugi akangi neti sozo kanga bango ndingi nini hazo kanga bandoki yango et pas insister nous on la sakeno to comme na taille enfin faut luka ilunga nzambe ke to luka ba fertilité oh Dieu boyebimi oh mutakala boyebimi pour congolais mikolo on dirait ba mitakala pemi on dirait mikolo to pemi na moi na janvier bimakate mutakala izalokola manga to malala congolais j'espère congolais yebit oh mutakala normalement na janvier février bimakate et bandaka parti ya le 10 mars et on a mona ke soki fachi asisi ba mandane nyonso muto ko tikela fatikela ngo mutamba imagine toi mutamba comme Mobutu ba ministre ne ba ozaneni ba obanga oyiba ba ko banga ko yiba ozomona po yemo kazo laksa déjà ndingini ne ko yiko zala. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Décryptage, votre émission, comme vous nous suivez de partout, comme vous nous accordez votre confiance, nous également, nous sommes tenus, nous sommes obligés en tout cas de vous donner un travail de bonne qualité, raison pour laquelle la grande famille, cette grande équipe en tout cas des Comores révolutionneuses avec Michel Kombe, Aigle Royal, encadré des sorciers, ainsi que les réalisateurs mignons Marno Tunga, et travail d'arrache-pied et faire à ce que vous ayez ces images de qualité. Nous également de la production, nous sommes très heureux en tout cas à chaque fois que vous nous acceptez chez vous.
vous nous acceptez chez vous par différents moyens, téléphone, laptop, télé, tout côté on a bino, et tout a tenu quand même tout pesabino, et ça labino énormément plaisir, raison pour laquelle Bisopé Lilo, par rapport à l'actualité, Toyambi, l'un des vaillants combattants de l'histoire de l'art dramatique de notre pays, un complexe en terre le baquet, à sa idole nangai, na domaine na bango, il y a sa idole nangai. Dans un complexe en terre au Bango. Et je suis très heureux de le recevoir parce que aussi ça qui n'a Mboulou et le Kaki, de continuer à Mboulou SK 2025. Avec lui, il y a toujours à boire et à manger et puis surtout de la gaieté. Et il reflète naturellement la bonne humeur. Mister Seattle. Seattle, le bas. Ah, le bas calé. Je m'ai topé. Bonne année, Mister Seattle. Tout le monde est sous les lots. Ouais, bonne année, tout le monde est sous les lots. Donc, bonne année, à nos téléspectateurs. Nous sommes à Zolanda Bisso. Meilleurs vœux. 2025, bonheur, santé, prospérité, nabatonio so bazon na biso, Zambé abate la biso lisusu, mvola oyo, tokoba na bon Zambé toujours. Na bon Zambé toujours, en tout cas, meilleur vœu na yopé Mister Seattle, meilleur vœu na bandero na biso, tout artiste nyon so bota la biso de partout, na ba sportif, na ba politicien, na tout congolais, na couche nyon so confondu, place bota la biso, meilleur vœu na yo, la santé avant toute chose, et puis surtout la prise de conscience, parce que ceux qui ont conscience, né da bomoko, mboka e wakende, diboso. On a plaisir à écouter un nom de ce Mister Seattle, et s'il faut au tchar rétroviseur, total, sa bandeko, ça qui peut-être informé dans côté batala rétroviseur par rapport à 2024 dans Mister Seattle boni ça en 2024 na yo bilan na moza qui ngene. Merci Joma Topé pour na motono na yo bilan na moza qui très bien vraiment naza satisfait na ba tourner na salle na 2024 donc bilan moko positif nenga tozo démarrer 2025 to koti yango tozaka na même lancé tout en 2024 et on a toujours accéléré en 2025. Donc, bilan positif. Ouais. Mais, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier au yo et Retenakio? D'abord, on a professionnellement parlant. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'année 2024? Oh, je dirais rencontre Nangana, grand humoriste que je salue, mais c'est Castel Bajak, mais c'est Redouane. Grand humoriste en France, dans le monde entier, pourquoi pas dans le Congo. Donc, spectacle de l'année en 2024, vis-à-vis de Mindele. Donc, et là, on a CP, on a rencontré un ganaye, et ça le boum, c'est le mot, il y a très bien. Ah, le mot, ça le boum, c'est le mot, il y a très bien. Après, on a rencontré un Balé. En fait, il y a une tendance moussou, il y a une tendance moussou bossangui, c'est ça l'homogénéité, il y a des couleurs, il y a bien. Alors, je voudrais savoir, Yonaye rencontre Salma Ngene. Nganaye rencontre Salma qui est un intermédiaire, il y a un petit à moi, je le salue, mais c'est Lufiane. Donc, il y a une rencontre parce qu'après voir le spectacle, mon koto sala, Nganaye, ils allaient qui na Vitry. Et spectacle on a en français et il y avait pas mal il y a Bamindele à partir de wana amoni feeling nanga ngape na moni oyaye po yaza na 100 congolais malgré posonaye mais akola qui ne donne akoli ya wana poto mais avandi mingi na ba congolais ba parana ye soki ba vraiment avandi mingi na ba congolais et puis na ndako ba congolais yango ayima comme na biso trop accent alingi sap donc accent na biso makambo na biso bakwanga ba makayabu ba madesu ayebi penza culture na biso ya Congo. Donc voilà, donc alandaka pe ba humour na biso ayebi ki ayebi biso nyonso. Donc yango moni ba lien wana ki et facilité ki connexion ya ngana ye. Donc vraiment 2024 souvenir malamu et puis apporter nga pour na kokotsa ye azo edenga makasi po kokotsa ngana mili ya Mindele. Voilà, pour pas être que na osala na ye ezaka mingi ba français public on ezaka ya vraiment ba congolais tout le monde ba congolais moi muke mais Mindele bazala plus.
Ndele batalaka plus biso pe to les maraté à chaque fois que tu as actualité ba tu n'as pas Jimmy Chimanga porte de la chapelle place au talangayi ba meilleur venayo Ropsi TDS le crédible il a été il est et il demeurera toujours crédible Ropsi. Bonne année de là où tu me suis, merci pour tout ce que tu fais pour cette émission. Encore merci également à Yuni Chibanz et la fleur de jour, il y a commandant Esso place au talangayi bien de bonnes choses nayo Néo Tam Tam l'homme au grand cœur, Néo Tam Tam elle professeur l'homme au grand cœur, bien de bonnes choses, on peut placer aux Landangaï. Et Mister Seattle, d'entre deux jeux comme ça, moi, David fait bonne année la banane. Ouais, bonne année. Moi, je chauffe ma gare à ballon. Moi, je chauffe ma ballon. Je chauffe ma cac. Bonne année na batama boma nyuso tuba na Congo. Yo bossa na Johnny te. Ah Johnny, Johnny. Babi Johnny akufa. Na yoka ki mo message na passer au kanate parce que omoni Johnny a une expérience à batama boma. Ozomona. Eza batama boma ya mikolo te ko beta bato na balabala. Donc c'est pas bon mais Johnny c'est un représentant ya batama boma ya Congo. Ya on a lancé appel bato nyuso ba osimba kisi na 2025. Ba bosa na kate ko kabela batama boma po bangonde ba olaksa bango ba fulu ebi mikolo yo na Kinshasa oui bango so basimi mbonga kisi bazolia bango moko bazo bosa na ke l'air libome goya ba futur collègue na bango ba collègue na wala c'est la fulu ya rafo mi ça va fou mo bien te oui mi ça fait là et à place boy donc faut ça na bango déjà bien tango ozana na na bomo ina yo. Mister Seattle yo banaka bongo to bandira biso bien to bandaka bien elo mona kama to bandaka bien c'est me comme ba TikTok ba kati ba kenango mais to bandaka na calme oui que elo posé Mister Seattle elo mo ça makina ba fin 2024 awa ba te belé ba te ba mona ki on le roi blague ba mona le roi Alessano donc ça la campagne moko sérieuse raison pour laquelle yo pose ambassadeur nango Boni Likamboya, cancer des seins, à Sosameko. Merci, Joe Matoupe. Tant qu'on a banango le bango bato, on a ça la comédie na ye, azoloba. Cancer des seins, ils allaient bokono oyo, ils ont bon maman mingi, koleka goto sida, koleka Covid. Yango na tinda ka ba papa, ba melaka mabele ya ba maman po, risque ya cancer wana est diminué. Et puis ba maman faut dépistage nango. Cause la théobe la pour que nous talisa ce qui m'a belé na yo eza bien. Quand nous allons na bo kolongono ou que ko sali sa dépistage parce que cancer est bon maraso comme na phase finale. Basala ko le côté donc faut kufa. Alors na mboka na biso tout ça na ba maman oyo ba kenda ka dépistage te pour na talisa. Raison pour laquelle ngai na kulutu na nga Jean Goubal na PC Bambote tozali ba ambassadeur il y a dépistage à cancer des seins to panzaka sango na bagarre centrale de temps en temps na Kinshasa pour na ko sensibiliser ba maman ba kendo sa dépistage pour ezoboma même na poto ezali na poto eza makasi parce que biso toyebaka te tozali baindo touta na pays moko tropical oyo ezali ya moto alors tant toya kovandaka na mboka poto awa ezalaka malili omona moto asali pinane atoki te mpo bamosusu bakendaka sport te ta eza ta okende kayu alors motoki wana ezongaka na kati yango monaka soki moto ake Afrique na Congo par exemple moi wana kaka ya pamba ezobeta yo omona moto akotoka mibali mingi awa na poto omona ayebi ke atikala moto awaniko. Tu comprends déjà aux amokolo parce qu'il y a les enfants qui nous regardent. C'est quartier 1. Ouais, quartier 1, azamuta quartier 1. Njili quartier 1. Okanisi okomino ka bongo esili na yo na mutu na yo po ibikake no na tikali moto ya Njili quartier 1. Première limitée. Et puis vous mona ndenge babatela la quartier 1 wana balengela kango awa na poto. Or que surtout qu'en Afrique moi wana ezuyo au monde comme nous quartier 5, quartier 4, sans que au sale fort. Transport et poussani bena. Transport pena et poussani. OK. Yango to ko mona kala batu bazo ta potole bazo ya Kinshasa, ba pariso mobulu basi ba pariso bazaka mobulu te parce que mutu ayanduki. Tango ayanduki azondi mateke nga mutu quartier 1
na komi moto ya troisième eri limité. Donc, il y a moi, à la ligne meka transport, na ye, demi terrain mabe, batoazo mona, moto apoto mobulu, batapoto bazaka mobulu boy. Nzoka, et c'est sali yango moko automatiquement. Par rapport au climat, on est congelé. Tout ça, na kati ya congélateur. Ce qui na Congo, au commis décongelé. Ce qui peut au talibien, et belé pour battre mingi bali ngolo bangote parce que ça c'est mon tabou. Et belé a mi bali oyo ba ya poto. Ce tali, comme les enfants nous suivent, nengeto yaka na troisième pied na biso. Alors nengeto comme na hiver, moto soki azo sala pipi ye moko a mitali. Pa mi bali belé pe sa bango souci. Mana yaka boite et comme il boye ndenge nini. Makondele. Makondele. René Makondele. Oh. Bate donc ba garçon belé o ba uta Congo ba ya awa eza soso ndenge ba yelaka na moté Malili toni Malili mte sali bongo Malili et sala ke ye pas banga Malili ale muto azokonda sankabela mingi bazalaki bien Afrique lere ba yawa Makondele on dirait ba yibi yango on dirait yote. Donc, parce que... De temps à autre, il faut que moi tourne en Afrique, ou moi... Oui, parce que tout ça censé être, tout ça qui est censé être au vivant. Au départ, poto, ils ont dit que, na ke poto ko luka, na osaka 2 ans, na zui, na zongi na nga Congo. Mais tant que tokomi koya, tozozwa, mikanda, no kite, tokomi kozwa la vie, no kite, le temps, ose la mukanda, mona eleyo pe 8 ans, 10 ans. Allez, normalement, ils ont dit que tu as un kawate, tu as un kawate. Donc, tu commences à la foyer pour te commencer là, et comme le mboka na biso. Mais les conditions nango, biloko to lia ka, ils ont la chimique, maki, ou ils ont na poto, ils ont différents na maki ils ont na Congo. Soso ya Congo, soki ya zumu kumba, a bot, a zuize minaye. Il y a 21 jours pour ça la maki. À respecter pena. À respecter pena batana ye, il y a kilo, azo kene ba peser, ozo na soswaza bien. Échographie na ye batali ye, obota mwana mbali, obota mwana mwasi. Allez, ce qui pose liki wana oyo soswa boti na Congo, okomona ngo différent na liki ya awa. Liki ya Congo, okoki ko kalinga ngo, ole yango pe na semoule, ole yango na kwanga, eza passable. Or que, liki ya poto, bazui kaka lelo, basali yango na ba produit chimique, lokola batoaze belé na poto, ba olingate ba kufanzala, na 3 jours liki wane koti magasin. Yango mou ba maladie belé za awa, oyo bato mwindu, ba congolais to koma ko bela awa, ndano yoka kombo na ngote, mona mutu azo bela ngo. Poni nitozolia ba produit chimique, ba ngombe ona toliaka awa. Azani mwana mukema zui batonga. Akolimba ngupo ba olingate bazanga biloko. Tozolia bana mike, mais esprit ya mikolo. Mon maman to ba violeur. Oh. Ah oui, pour tozolia ba sosa mike, ba ngombe ya mike, tout ça ba violeur. Ya ba bébé. Ya ba bébé. Ozomona. Donc, alors biloko wana ezana ba produit chimique. Yange sala ke mutaro bela mukongo te akomi awa komi na mukongo na sala constat mo bo mona mwasi babali na Kinshasa kuna alongola pe bazemi mais soka komi awa azozo suzemite pour ni climat soko tali batu bazo bima na ménopause omona zana no jeune fille ajouer mutako robota na Afrique mais awa ye akomi na ba bouffée de chaleur ezalaka soki ba syndrome so comme qui dit na ménopause voilà ça makolo ozotoka me mutoki te ya mai moindre émotion yo mona mai wari bimi pena atotsaki ba faux de terre atotsaki maquillage ba make up c'est kutaki obena mwamba ne longi kutaki yo oza muta make up et que ozokota ménopause ozotoka trop yeba ki bano bebisa yo beauté na yo ya make up voilà donc to yeba ke loko wana te tozo vivre na 2 mondes différents donc toza ba toti na pays tropical to yé na congélateur ma comme na biso mingi eza ya kobeba ba maladie belé eza kobima ozomona donc faut to ça attention ya ngona fo kokena mingi pa monganga pona koyeba très important mais c'est tout le pays na monio pe déjà au lati déjà noir
est-ce que tu vois, on a pas hommage d'abord, artiste et BDP, qui biso, et BDP, condamné, d'accord, on a condamné jusque-là, donc, qui a fin janvier, et bon, attends, il a même dans le département, na Binopé, même dans le département, na Bissopé, à Koné, qui m'a européen, de Bissopé, Francis Kakonda, Tika Biso, chaque fois, on a un barao, nous rappelle surtout d'un côté, on a un peu pédagogique, dans l'Ingabanderoba, tirer quelque chose, dans l'émission, dans un barao, face à cette situation, on a. You, en tant que sage, c'est quoi la plus grande leçon à retenir? Merci, Joe Matope, pour la question. Ça fait toujours mawa, il y a au moins des connaissances, bazo kufa. Na pesi ba condoléances, na ba famille, il y a bandeko batiki biso, parce que tout bung ça presque na space il y a 2 mois, tout bung ici au moins 4 à 5 personnes. Surtout bandi na pasteur Dakumuda, paix à son âme. Tokei na Yandiwan na théâtre na biso, tokei na Dudu Adula na Zaiko, tokei na Pico acteur ya Esobe, tokei na Seguin Mignon Maniata, toye sikoyo na Edimwe Motonangenge. Donc omoni et touché ba branche nyonso et pas ina biso ba artiste comédien et pas ina bino ba Francis Kakonde Tobosanaki paix à son âme et kei et pas ba catcher Edimwe Motonangenge et zongi na musique et pas ya ba Seguin Mignon Maniata et kei na nani soso yo Seguin Mignon Dakumuda Newman. Donc ba département belé toza touché na baliwa wana. Alors, et là, tu retenir, to komi musika na Nzambe, to se retirer mingi na Nzambe, peuple congolais. Alors, le coup là, to se retirer na Nzambe, bando qui va profiter. Or que, poto approcher na Nzambe, to luka elu Nzambe, faut tout tika distraction. Nzambe na biso azali jaloux trop, to koti trop na distraction. Et là, ko la téléphone, ba te belé ba congolais belé so ba lamuki. Et là, quand il y a le téléphone, pour avoir un message, il y a or, tout ça, tout ce qu'il faut remercier Nzambe. Quand on a l'amuka, il y a l'habitude. Au pays, tout l'équipe est de l'autre côté. Ce que tout ça, bon, il est là, ils allaient pour Nzambe à Ngolu Naye. Alors, puis tout le monde a net, tout ça, gang, tout ça, biso ba congolais, tala nengi réseaux sociaux na biso kende. Ba ma finga. Atanza mangwa le bagate facile ka. Donc ma bé comité le mebele. Alors ma pasteur, ma pas censé il y a qu'on ramener peuple de Dieu dans Nzela, bango mo susu, ba koti na bango na distraction. Donc il commis partout na ba yembi nzambe, na ba pasteur, notre tikali neti biso moko. Tout ça sur na guidité. Bana na bana. Tout ça bana na bana. Ba pasteur bango na bango, bazana barando, bato ba TikTok bazana barando. Ba musicien bazana barando côté na biso ba théâtre n'en parlons pas barando plus ba mbasso na ba poison ozo mona donc ils ont bino ba mbasso na bino ya place ma bé ya place ma bé ah bu mona ni jeune na zogi na ni c'est Petro mais non et puis tant nazo lancer appel na bandokio bazo boire la ba ndiko ba poison ba mbasso ko boire qu'il a so on a besoin de boire qu'il a mutu mbasso quand même pona esika neti bazo kipete on dirait bako bazoba okeno bwa la moto mbaso na Nice Pedro tata en quoi okeno toilette ningi nini ozo mona ko sekate matope bato batela la moto poison ozo tela moto poison na ntaba na mikate ozo mona ke ozo zwa moto zo bomo ozo zwa na valeur te so otila moto poison ebiki na oboma ye invité ta na restaurant moko osombi plat moko ya bien ba soso na ba frites po azokende hali ata malamu nous otila ndeko no poison na ntaba na pondu na mikate donc ozozwa poison na kongola bebisa kaka ba valeur ya biloko bato poison yeto to salamo pourquoi ozo na valeur te faut diminuer yango ozo ko mbokela muninga mbasu na Nice Pedro mais idée nezani idée na yo ezani abebisika vie ya moto ozomona donc faut vraiment congolais le temps est commis ma be makasi prévenez que bandoki nakoyebisa yo ngana j'ai un ami aza sorcier Roger avant na njili na pesi mbote
pesa ki bambote to na alors sorcier to koli na ye azala ndoki moyen na bwaka ye ezate po aza moninga na ngato tangi na ye et ben nango pena za ndoki ye pe bisanga ka mon frère soki mon koloko sepela hein au kota na situation na omema pa chef na biso ngalo bakaka ma monde na bino wana kupumbwa bulumbu na baka mutro ngamsuna latali bilamba oh no sepela nango anga convaincre nga mais amisana nga to vana boy soki makamso na mona clarté na tuna kaye Roger nini ba congolais ba kufa ya Hollande na boy ngolo banini moi singa mon frère toi qui na réunion ba congolais baza bizarre omoni ba ndoki ya Congo baza batu mabe soki bango ba lien musuni ya moto na tour ke ba pesa pour na likelemba ba pesa ka te explication alors chef na bango a sepela te ya wa comme betsa bambula na Congo mona bandako zo zinda hein donc congolais kokolango akala botali otalanga prani tous ces avantfoutements batalote pourquoi on ne bitumba congolais ninge banda otalanga bon poani dozomona nous avons avantfoutement oyo fo bandoki ya Congo ba futa banyongwa bato bazwa mais na mona pe département bino tout boza ba artiste ba comédien ba musicien et tout na mona quand il s'agit les Cambodgiens, bah, artistes, musiciens, bien nous, comédiens, bon, c'est mobiliser vraiment, même dans la statut, même dans la publication, même quoi assister, même ils allaient mais quand il s'agit, mais là, au moins, comme les bino, ils allaient flèche retour, ils allaient peine faible. Voilà, donc, ils ont passé, pour nous, bande konabiso, oh, bah, ben, artiste, pour artiste, ça la communauté, artiste, ça peut musicien, donc, artiste, peintre, donc, artiste, plasticien tous na ba corporation nous surtout ba benyango ba artiste alors ce tous entre biso ba division tous kanate ki ya bango ba musicien ba yakate ya ba musicien ba comédien ba kendaka donc ils ont kenendingi mogote alors on a lancé appel soki ba musicien ba zo yate biso pe ça sert à rien to kendaka na oya ba musicien parce que biso to na nzoto to za pe bato matanga ba pèse la invitation te ozomona ba pèse la jamais invitation donc ça bonne fois na yo o lingi ki olanda mutu bo participer douleur alors so comme ya ko forcer ba bondela yo ba benga yo po yana matanga po batu bakansaka liwa ça arrive qu'aux autres ok liwa etalakate lelo kozwanga le bezu moninga donc liwa faut vraiment ko assister et puis la Bible nous dit esengo na moto oyo akei na matanga pour kunande ako comprendre ndenge nzambe alingi na monene ya nzambe po mutaki na bomoi akufi mawa na mutu ake na feti po kuna akolia komela ako apprendre le côté ozomona donc soki mutu azui matanga vraiment to sala makasi ya ko assister et soulageaka et puis na miso nzambe ezalaka très bien. Ça bien le bien on metteur ça tourne et c'est une roue ça tourne le temps à côté moroté donc boya mokili ezambanga taba donc il kena toujours de gauche à droite et à côté moroté comme on a tel ko le ko ili na kawana yoza libende non liwa et surprenaka la bato donc nzambe mutaza maître il y a destin il y a circonstance et puis il y a temps donc c'est le moment Obijo matope okomona ngabo parce que dans mon pasteur na yebi moi liloba muke soki sokufi et comme trop tard pour nzamba yo que le so mawa donc nzamba za na besoin na biso tango to na souffle de vie faut qu'on reconnaître nzambe tant bazo bana si tu veux prier entre dans ta chambre ferme ta chambre prie les pères célestes ou azana likolo akoyo balo baka chambre wana te ya flat ya hotel non chambre wana te chambre bible lobelaka ezali mutemba po mutemba za chambre kota na kati ya mutemba na yo zala na connexion na nzambe na yo vous comprenez bondela nzamba koyoka yo ako sala posa na yo toza na communication ya nzambe parce que temps est comme mabe on remarque que na décembre bato bakufite bandoki pe baza bato batimbelaka bamuntu soto lien na décembre ba otimbela biso refus de jouer refus de jouer donc faut ko banakolia na janvier na février na mars au mona bato ba o ezaka début
eza début so toluki nzambe te ozala pena mona pasi tokoluka nakende matanga wapi omona oyo akufi lundi mardi mosusu akufi mercredi parce que omona ndenge komo ya noki nozolakisa ke no tokomi na taille enfin fo toluka elongi ya nzambe ke toluka bafutilité o dio boyebimi o mutakala boyebimi po congolais mikolo onire mitakala epemi ondire mikolo topemi na mwa na janvier bimaka te mutakala eza lokola manga to malala congolais j'espère congolais ayebi ti mutakala normalement na janvier février bimaka te ebandaka parti ya le 10 mars ebana Saint-Valentin te Saint-Valentin moi moke omona ngo ekobima mais ya après Saint-Valentin moi moke ma partie le 8 mars journée de la femme bah les 10 les 11 on a peine mon période de mapela période de manga no période de mitaka pas congolais et ça les 10 mars ti kenne nango wana ne et puis l'année 2025 et là mitaka la mo ya nouveau modèle on s'appelle matope on peut s'en aller au kamsanga bi alors pas comme masolo mitaka la wezo ya na ne oyo le congolais pour au moins pays monsieur Afrique ba tchaki na biso mbamba neti bango ba leki biso na mitakala congolais sepela kité tala année 2024 to bimi 4e OK année 2023 to ba premier pour na mitakala to zongi sima donc congolais zo ba congolais ngotika la simate eloko ni na ko sala po to zala liboso na mitakala na biso po congolais na bimisango na réseaux sociaux ils a raté c'est rare oui pour moi on lundi mercredi jeudi donc moto nyonso mona na Congo na portable na ye ana mutakala na ye oya bomba oya asepela kanango ils a la pasteur ils a la politicien ils a la peuple ils a la musicien ils a les joueurs azanango or que la parole de Dieu nous interdit ya kozala na mutakala na portable po ozo tsango na poche ozo lala nango na ndako yango ndezali blocage Joe, il vient de matin, on sait l'église. L'église, ça m'a bonza. Et vous allez prendre toujours, il y a la matière, peine matière. Imagine-toi, aux gens mutakala na portable na yo, au temps na poche, au menu mutakala na poche, so aux moi si au temps na sac, au menu on a sac, aux autres na ngo, au côté na ngo na ndago, au côté ici, nini na kati ndako. Ok, nzamba lingi yango ata mokete. Alingi yango te po eza malédiction. Kotala, omona kate kala, tant tozokola. Omona mwana wana mama na banga laksa ye bolumbu, yango vina ye beba. Oyoka ngote. Oyoka ngote ke ba laksa ye ba fes, vina ye beba, ye kutu ba lokai. Wana ba loki. Mais sikoyo, ba lakisi yote. Yo mo mtozo senga ngotala congolais. Jo, wana ba plan quantité otinlanga. C'est toi qui demandes la malédiction. Ballon vers la main. Donc, yomoko sengi yango, ozala nango. Orgeza, malédiction zotala. Bulumbu ya moninga. Yozo sepela nango. Yeza ba malédiction. Mais yim da longo la kia ogisoni. Te boko yomotali kaka. Otali me effacé. Mais comment l'otali? Tano nitagala misusu. Ezo daté déjà. Il y a 2012. Comment la zanango? Obomla ngoni. Archive, vraiment, archive. Nous sommes à un niveau congolais. Mais, il y a un problème. Il y a 40, 45 ans, 50 ans, mata, aza warrior, aza gaulois, bande de batoboki, batoboka in lokola. Et bien, il va comprendre que tout le monde parle là. Par là, on a le que. Bandeko, avant ya tomboka, faut bazalaka na sens à discernement. La Bible nous demande beaucoup de discernement. Mon peuple périt par manque de connaissances. Je voulais juste koyebisake, mon éto comme la poto. Il y a un certain âge, makamso ro salamote. Batu tozo botabana awa, tozo sala vie awa donc âge mususu okomake. So ke boîte au kokuta na pena mwana yo bien na mwana camarade na yo aza mwana yo donc yo moko fumi pesa respect ozomona donc awa na poto tozana orchestre ya mikolote nangana lobake tozana
orchestre lokola ba ok jazz ba senior voilà donc faut que luka nini ba senior ba koki pe ko sepela parce que ils ont droit à la vie. Redi abetaki ça va équiper bien. Redi za pena senior te Redi za ok jazz te Redi za na tendance belé hein c'est bien ça va qui bien on dit batou ba senior belé ba se retrouvaki. Alors faut qu'on a peine dans les canisiers on a que l'orchestre ya neti ba afriza ba ok jazz et ya pe ko sepeli ça ba senior po ba senior on va ko kuta na kasusu te na ba Fali na musique ya Fali to na musique ya Ferré na musique ya Fabregas na musique ya Bina Filé kozomona donc oyo bazo kota ngo bazo ko ba koko hein ya batuana ba ko vanda pe te faut ba sepela c'est pas pour rien ce monique ba senior mususa monique ok jazz ezate a aucun kotane a commis warrior mususa commis gaulois ok à un certain temps so commis na niveau mo boza mama to papa otikali no ka fanatique mais au continue ba branche te comme so go so na ba TikTok ba live ezopela faut ko sensibiliser batuana ba yeba place ni bali les images restent go so na ba TikTok c'est bien beau mais oyo biso to ko leka ba image ko tikala tala âge ya batuana bazo so na ba TikTok bazo so na makamni ba bimisa na munoko na bango ozomona po faut ko kosela moninga likambo po yo o gagner makamsusu baswani laga biti nango penana likambo nango c'est ça ba bengi yango rando bango ba benga yango rando ok na rando wana basuka kana bango na bango te bakotsaka pe famille bakotsaka bana bakotsaka ba mama na ba papa o ba boti bango ok ba mama na ba papa ça n'a rien à voir na makambo na bango mama na bino saka live te papa na bino saka live te moi na yo pas saka live te donc faut to ba ko se limiter surtout ngosala buzoba na biso c'est entre nous et non ko kotsa ba membre de famille po eza bangote ozomona donc c'était juste couper sa conseil na nana pesa conseil que ba senior il faut ba lukila bango lié na bango pe ba sepela entre bango na bango parce que bazana droit il y a la vie so bazo kita na ki gouloa na ki warrior parce que orchestre na bango pour le moment on a poto ezate. Est-ce que âge maximum pour nous pour monter la goule to warrior aux années âge te yona ba omona ke na boti na komi na bakoko âge ezalate okozala tata omona ba papa pe na barba ali ba papa pe ba na musique ba papa pe ba sala makambo yo jeune ko yo sala mais âge ezate yo mo faut se sentir que et comme na moment moko lobi stop na kota so na ki warrior te na kota so na ki gaulois te mais le so tali na ba image omona ma tata moko pera ba gaulois azobina na mukili ningi abi la veille qui faut ndende mususu ko tumona plus que ça akei penza mona misuka kalikolo na 4 cm na zugem na tomboli na zumisapi na kotisi na nukuti solo ezo pesete ozomona otali moto azo salango c'est pas pour rien otali na âge na otali na âge na ye azo se planer nango ozomona les goûts na couleur et c'est discutable donc moto na moto akotala donc moto na moto faut ba kozwa décision qui à partir d'aujourd'hui na ba responsabilité na komi nango na ba koko na bana na komi nango nako natiki makambo oyo pa ya ba jeune ba continuer ngai na kozala boyo pona ko respecter ko faire respecter famille nanga et puis famille ya ba bokilo bazana na mituna so bato na bazana ba bokilo te so bazana ba ndeko te po ba insanité bimaka na munoko na bango na ba live ozomona ke bato bazo fingana zo mususu loko na kota ka TikTok to pona kotana ndenge évolution na moni pena live ozo yoka suma kamote bato finga na neti prière hein ezo kene pena mama na onyama solo bapeka solo ndumba niska prière alors na intéressé na landa on dirait intercession ko te kosa so bazala ki bongo na prière nzamba ko yoka ma nzambe ko kitela biso mais abango mais non otala pe nombre bato bazo landa ngo
Obi, mais non, 3000 personnes, 5000 personnes. Bafandeli mafinga. Maman na onya mandumba, abota mona longola basami seti. Yoko tuboy babimana yo basala boye. Donc ezolandana. Ezupétant, ozoyo ka kutute, ozoyo ka kako ya mabe. Ba générique makame belé. Ah ba générique koute ya loba. Générique koute do congolais comment na langage moko facile. Il y a générique. Donc moi les kamu ke ozana générique. Mo sala boy générique. Donc ya moniti na États-Unis ba nimba pixa TikTok. Et bando quitte ainsi de suite. Tipo to meka kozala quand même toza soso respect ya bakolo na bana mike ezate. Ya ngope me marakufa. Ya moni ba mikolo mingi bazotikala. Bana mike bazokene mingi avant na fleur d'âge. Ba mikolo pe ya bazoba okukufa po quelque part nzambali nga kofinga te ozo tuka moninga. Bato mususu soki hazana mutema ko supporter te ko ozo attention. Hein? Soko zana ninga ko défendre te. Obi ke ba koseli yo likambo na TikTok na réseaux sociaux. Mamsuba na ninga ya ko défendre te. Alors bagane na ba télé bo ete ninga tozolo bangana yo encaisser yango et puis sa attention au monde appelle moto azui malade et memi pe na liwa. Mais biso penetora ba personnage public boy. Mutaroza a lobelinga par exemple mabe. A lobeli Mr. Satul mabe. Biso tobiga ya monde montre qui pe na biso te mais toi ba entourage toi ba famille toi ba ninga oso ya koyi nango. A qui passe makasi ko na yo muto ba lobaki na. Si eloko ebomaka c'est très dangereux. Eloko ebomaka ezani ni ba entourage na yo bazaki préparé te. Donc ba membre famille na yo bana bandeko ba proche na yo ba yoki ndenge bazo fingela yo ba insanité bio ebi ya monde na biso réseaux sociaux mais ba entourage na nso bazo supporter ngote ba koki pe ko supporter ngote saka passe makasi eza lokola lelo mutakala na yo ebimi ozana ba ndeko no muso wa mona ngoma yebisi te ki natali yango mwana no lera kokola mone komi seja mokere tala mutakala mama na bino tala mutakala papa na bino te me ope bazo finga ba insanité lobi pe ba bana na baona bakona ba tout accord na bino yeyo tout se paye ici-bas et à bas prix ndenge bango bazo finga image zo tikala leba olaksa ke tala koko na bino makambo azalaki koloba na ne wana koko na bango na buzoba boye wana koko na oya bota mama na bango ozomona otikili bana héritage nini makambo yo salaki bana na yo bakomo yo kilango soni na période na bango les Congolais toujours réfléchir na makambo wana teke biloko ezotikala okoko senga pardon mais tâche wana etikali na réseaux sociaux ozomona ça blesse. Ok, makambo sala eza ebele vis-à-vis ya Nzambe. Toko ko bondela Nzambe to yeba nini toko sangana to senga ne fils que sagesse. Congolais le soka zo sambela bomba na ka tali toyi. Aza na permité azo senga voiture. Soko zo le Nzambe problème. Ozomona. Prière à Congolais. Prière à Congolais. Et loko aza na mesure na ngoti omoni Nzambe le mo ka silika po. Makambo zo senga ye yango te za na ligne na yo. Otangite ozo senga ordinateur. Ça c'est informatique pour ba komani yango. Yeba nanu ko simba ba touche ba robase ba nini ozo mona. Donc nzamba zo mona désordre moko pa ba congolais ya ko sakana te tozo yeba te. Donc Congo peuple congolais donc tozo kende na libulu mais tozo yeba te. Or sort nango eza ndenge tozo tala na boyete. Sort nango eza soki to kufi. Bakobimisa pena livre babano laksayo tala ningo se comportaki. Tala ningo se comportaki uzala mawa na bagressement dedans. Yango bande ko photo luke longi Nzambe tant tozana bomoi. Et comme à trop tard parole de Dieu oyo. Oyo ko so pa. Et comme à trop tard ya ko sakanate. J'ai l'impression que Congolais imagine toi Congolais que l'église enquête pour azane la masikate. Azozila bila mane sikale rebuta Italie. Biloke kota. Kongola kama kota na église mutasuka. Baba mona ka koti. Azotsa malbonza deux fois. Deux fois baba mona sap na forme. Or babosani ki Nzambe atala kilambate
atalaka biloko matoi te atalaka suki te nzambe atalaka motema kongola bosani tala lelo vanda peno tala bamateya oyo bazoteya na baeglise ya congo ekoma nango na basija bato mwasi moko na mobali moko bavandaki boye bazobota te basali boye bato yango te bible eza na baverset biblique ebele oyo bato bakingi kosala to se repentir to luka bokonzi bwa likolo le royaume des cieux. Le royaume des cieux tosala nini mpo tokota yango tokosala nini personne moto ayebi te na bapasteur bateya biso bayebi te bango bapréférera kaka lona seme bongo buka bagraine yo pesinga te mozotinanga na seme nakoseme nini ozomona donc pasteur moi asengaki ba 1000 euros ba 10 000 euros tala somme wana 2000 euros abi eza fola yazobenga ngo fola mais awa na poto pozwa 1000 euros oyebi ndenge nini bato basalaka awa ozomona donc tala mwasi oyo atiaki mbongo bibende na biblia nzambe ayebisaki biso na biblia ke oyo atie koleka po atiango na motema na geste donc na congolais apesaka susu te ke nzambe asala yango congolais vapesa fo kamera ezala or ke mabe loboko oyo soki epesi oyo eyeba te akomapesa de maboko congolais pena de maboko na makolo kasi kamera ye bato baye akopesa tiktok eye filimaka ngai nani mokonzi jésus ozomona tout ça donc toyeba nzambe alingi nini omona makambo nyonso kokenda yango pepele eza facile ezaka toyeba liloba mais congolais azokoka koyeba liloba te lelo tokomi na monde ya prophétie moto ezoboma mboka koma koyeba en avance nde toza boye lobi toyebi yango te lobi eza ya nzambe soki neige ekobeta soki mbula ekobeta makasi soki météo mo mpe toza baprévision ke jour tel climat ekozala boye erataka kutu na météo nete soki oyokaka ntango toyaki na bakini bato moko bakosaki mobutu oyo mbula ekobeta te akebeta mitiki na kinkole babetama bafimbo me toyoki kokosa yo mpe eza makanisi ya nzambe te mutu ayebi makanisi ya nzambe aza te baprofete wana nyonso to batondi na kinshasa loba na bango kaka no bon baprofete bosangana awa na stade martyr boloba na biso bomoni nini mpo na guerre ya este omona nie 10 ans moto akoya na prophétie 10 ans de silence 10 ans de silence moto akoya nango te jamais nayoka prophétie moko ya guerre ya este jamais okotikala mpo koyoka yango te okotikala koyoka yango te mais yoka kaka no nzambe alakisi ngai donc mpo na libala na yo nzambe alobi na ngaki moto boya kokufa neti moko ebimi awa paga ekoti na bacongolais bakomokanga bandoki en cascade donc olali olamuki ozotanga komba moto na tele aza ndoki mais élément ya comment dire na bosani comme ne papier message papier message atie ba photo bato un tel noki na mona ko era répondaki et tout ça et ils ont pas prophétie ou bien ils ont alors on peut créer buzz mais na buzz on a quand même bato pe belé bazana ba famille bazapena ba entourage ça quelque part ça dérange un petit peu non le yo nous sommes des Congolais si tu as un problème prophétie na sali kota par canal oroleka na réseaux sociaux ozobebisela bato réputation nongo lobi bazana bandeko bazana ba ata bakanga bandoki obi garçon akangi katikati ya Congo kozomona soto la to lamugi akangi neti sozo kanga bango ndenge nini azokanga bandoki yango et pas insister nakanga ye des fois ye nakanga trop mutu pa bakanga yo penza yo ata ba kindoki yango pe na moni Sylvie Valère pa ibakangila yo okesus tiba ko kango 3 fois changer nzela kozomona alors bato wana bayebango diffamation na loi toza na mboka loi so bayi baporter plainte mpo kindoki yaka na preuve te okolakisa nini pa leta okangilaki ye wapi ye aza na kinshasa ye aza pai boye ye oza na londres okangi bango ndenge nini donc makanisi wana nzotu yango moto ebangisaka bacongolais okokufa na mwa boye bakangi yo ndoki bazolinga balia yo etraumatisaka bato bamosusu bakokosiporte te ndenge olobi ntango ebiso kaka no yo bazolinga balia yo moto akoma otambola na kobanga wana motema no banobeta mbango battement ya cœur yango ebendaka arrêt cardiaque mpo motema ezobeta na rythme normal te ekoprovoke tension ekosala yo osala AVC
Ozomona. Il y a des gens, bah, mon en a minga ngate pour na temps exacté na poto caillou na caillou, mais, bah, ça, na ba tension moko héréditaire. C'est-à-dire, papa to maman ba bela tension na Kinshasa, mais, yo yebite papa ba kufa, ou yé a on a poto, au tali sagana ote, nzoko zamu ta tension. Donc, le tali sagate mgoso okende, ukui, mgoso ba message, ou yoka message moyen mabe, tension na ye mati makasi, ukui. Ba mindele ba kama ba congolais, on a tension 22 mais accueilli mon hôpital. Ndira tuno komi ndenge nini yao. Abeng badinga na ita moto 22 mais ayeye moko. Eza ba mabongisa mi nzambe. Donc tout tiki nzambe sima. Donc frère na biso tika ma message wana. En tout cas soki azoyoka ngai voix o ya koti ya kokanga ba congolais bandoki. Ça kangi déjà kati ya ba congolais. Soki penza aza moto alingi Congo. Alingo sauver Congo pona kindokisme. Hatika nano ba artiste, ba chroniqueur, ba théâtre, ba musicien. Hakang la biso nano bandoki na politique. OK. Comme ça peut être comme que pour partout bandoki bazali. Yozo kangaka à côté mogo. Talisa pe bon na politique ministre boye azandoki. Ministre au changer pe domaine. Ego se pesa ba congolais. Au peut prophétie à guerre. Ndini ni koko sila au peut moi idée. Au kangindoki aussi si angoté. Au kangindoki au peut solution. C'est pas bon. Donc voilà. Mister, c'est tout au mot qui est vers la fin, mais on l'a quand même. Et même on adresse peu mot rapidement. Puis na makamuka ya mafinga avant de mettre des solos en 2 minutes car des solos il y a peine de morts. Na département na yo wa pe na balé qui belé. Au bazo modèle au batala rayo pe na ndenga likolo. Mais le comme pe na ba deux tendances penza que d'un côté au monde na bato musu ba koma na ba prosila. Donc pour na yé asa sila n'aime pas bien bon banane. La zapena moto si la penza donc tout ce qui est de l'autre côté il y a Bellevue et Zamabé de comme bien tout le monde a batawera batwajibe koto bagoloa koto ba warrior et donc on peut na théâtre côté na habiter est-ce que ça tout na ngwa pito comme on a nini on a pe mikol ba ofingana à moi qui les petits na ba parquer makangisi moto parce que aza moto si là afinga ki moto ya quand sous toza moto à Bellevue afinga ki moto ya sil jusqu'en tant que doyen na bango là-dessus, nous avons un conseil dans le parce que ils ont l'eau et la nature. Nous faut la mature, nous avons la sagesse. Quand on les fait une sagesse, pas un zami. Intelligence, nous avons un kilomètre, mais sage, dans le Congo, nous avons une minité. Alors, rivalité, on a, ils ont bien, mais fait un loyal. Et bandi pe na bisoté. Donc, déjà, c'est là qui, na ba taboulé, ba afriza. Papa wemba ba kofi ba jibe ba wera mais ezala yani mango pe nanga dia mango nanga dia c'était comme ça donc hein à l'époque on ezala ki melelo oyo ba petite sœur nanga lokola sila bisalu na Bellevue kandi na pese bango bambote bango mo so talibi bazana bango na problème te eza bateau bantura bango ozomona na biso na kanga loko mukolo fali na fere politera au monana lokwa balobaga boko beta bilumi balé o so mutatie mbongo to beta kama mutatie mbongo to beta moko ba ko yokana batebele ba osepela na ngote bele ba osilika na bango po batumi batiraka na ngo profit ko swana ya fali na fer bele balela na ngo cop na bango voilà ayo nga kope katana alors que nzamba lobi tolingana mobeko nzambe apesa biso na biblia ya bolingo na tikili bino amour ozomona soki fali na fere ba yokani ebele ba osepela na ngata mukete ozomona donc sila na Bellevue baza ba kristo ba sala musala bien mais bato bazo entouré bango nde bazo lingate bango ba yokana po kope ko sila e marsala ngona mais ezala loyal etika ya kofingana ya intimité ya bato ya ba famille ya bato wana mabe mais sans concurrence ngana ko encourager bango bako bakudu et comme makasi parce que ils ont matapé culture na bisopo Bellevue na bato si la bisalo pas na bato nae oyo bazo mais ya kofingana te basa la concurrence wana loyal et au sala bien parce que montre monta l'axa musala nae kongona bossa na loko ya ko l'axa pa ya population mona yena mafinga ayena makamabuzoba ce qui n'est pas bon sinon on a sepelaga
na rivalité na bango wana esalaka bien na culture na biso na théâtre na biso. Yo rival no ezalaka nani? Moi personnellement naaki na rival barival po rival yaki Mangwao yaki Ngadiadia yaki Sans Souci ozomona donc mais yo collaborer pe mingi na Sans Souci na bango nyonso Ngadiadia tosala ba Mangwao tozala tout ça. Donc en fait faut nena ba sagesse ti lelo nazosala na baleki ba bimi lelo ba Jérémy ba Aïda ba Videloin ba donc na en fait génération traverser ma génération bien la traverser ma génération ne parce que j'ai quelque chose il y a quoi apporter na ma génération wana hein naza o na moni ebele nazo pesa moi mayele naza nango na baleki ba pusana bon baleki musosa bataka minene to bien en minene ozomana so koki OK na mokili mutako kokate fozanga eloko moko ozomona eloko wana fozanga ngo yo ko lukango après eza musala eza ba donza ba pesi biso o tozana ngo ba miso ba force pas comme artiste muso to bota makanango nza ba salio apesi ona don wana siko faut orienter yango oyo ba ningo ko memelango po okoka ko lia kanango okoka ko vivre nango alors sozo zwango liseki ozo zwango kaka neti passe-temps yango pe kozwa yo lokola passe-temps donc nazaki na ba rival tellement ebele mais soza bien na ba collègue na yo qui rivalité wana na tiaka ngote po toza bana Congo biso nyonso toza la culture po mboka na biso et mata et tombama donc j'aime pas trop le langage wana qui est rival na yo nani non toza tous po rivalité monsieur e comme mabe monsieur azo pointer yango pena ya mabe et belé na kata aro balwana te otomona frère na biso Blaise Boula na wera som na matanga place mawa me ba pesa ni mbotete. C'est regrettable. Bon, pesa na mbote quand exemple ni bozolaksa. Bon, pesa na mbote na so beaucoup fi. Pourtant toza bo mo il faut to la exemple. Bolingo. Biso te me ba sengi biso na tata. Yemoko Vinjazos. A sengi biso bolingo. Me wa bolingo. To na bolingo te. To komona bolingo mbebo na motema te. C'est pas bon. Kongola komana kuta moko. Ok, les souma les bosso les alukuta. On nous a ma détestaka. Au moins nous en a rendez-vous neti to ya émission awa. Au bengi vesa tout le komi wa. Na musikate na komi gawa pe mena dans 10 minutes. Mais na ya ko bima après 2 heures. Pourquoi il s'agit Jomato pe vérité te que nazana place boye et ko kuto rien. Le kongola komo kosa na mwasi na ye na mobali na ye na mwana na ye. Bana mingi ba bengi na bazu ba kadwa na olte. Yo tata mbimbo kosi bana. Oh. Okosi bango bana na yo moni so ko côté le qui trop obano kosa na makama okosa kongola kosa na kama ko kosa te makosi jamais congolais ou le ko dit pas congolais azui makamo pa na yo alingi asala songi orazwa ndenge olobelaki fa travayango po eba neni ko sokeyo ebi msama kambo abongisi yango neti farine ozomona po ebi msa bitumba ya sepela ok comportement ya satan talinga bato baza ya koswana bato donc totambola ndenge yango tozokoyoka kala ke nzela ya nzambe eza lokola nzela ya tonga moni duso tonga ya moke ya facilité pour ça nzambe soko osali yango na motema te osenti pena ke non rien. Merci beaucoup, Mr. Setoul. En 1 minute, pour ou contre peine de mort? Contre Bakolona. Celui qui tuera par l'épée mourra aussi par l'épée. On a été selon la Bible. Nazali pour peine de mort, soki. Moutouana pe abomaki. Mais autre comme mon lelo, parmi baloana, il y a aussi des innocents. Hein, bakanga yeka va vagabondage nengo bango baloba yo bakangi wa va pakabondage hein donc bakangi yo bakena yo ba sanction na loana et puis sine mususu. Je voulais juste un accent pas ba congolais ba yeba ministre lokola Costa Mutamba que je le salue azo boma batute mais azo exécuter loi ya Congo peine de mort des loi o eza na kata Congo. Il a fait exécuter yango et pas ya bato na kala
Général Kanyama, Azako Boma à bout portant. Droit de l'homme. Opération Likofi. Opération Likofi. Droit de l'homme et l'andelake Tilelo. Ponini, à Boma Bato. Koboma Muntu, sans qu'on juge Yezamabe. Mutamba Tangwaye, Azozo Bakuluna, Alexis Bangona Fragrance, jugement en plein air, au Sambi Penza. Ba juge, ba condamné yo, et ça li dossier, c'est ma batindi yo, aucun exécuté peine na yo. Bata peine de mort bayali, bata 20 ans. Bazali, bata 5 ans pe bazali, ozomona. Donc, sokotali Costa Mutamba, baza bato neti bazonga sabotama hazongi. Moi personnellement na mona kaineti et balle mondial. Oh. Tala ye pena bien na ba front na ye, au moins neti pauvre balle mondial. Pauvre balle mondial. Caractère na ye, il est Mobutu. Sokazoro bataka boye. Bako exécute bosoko bozana mawa ya kosenga bato bosala mabe kozo azana ndamba ki Mobutu ezana ye na kati ozomona azana rigueur yaona mona ke soki fachi asisi ba mandane nyonso mutu akotikela fatikela Mutamba. Imagine toi Mutamba comme Mobutu ba ministre ne ba ozaneni ba obanga oyiba ba ko banga ko yiba ozomona pour Yemorazo laksa déjà, n'ingini ne koyi kozala. Donc, Nazali pour peine de mort. Pour ne pas coupable. Pour ne pas coupable. Bato baola ta coupé. Et non pour ne pas pantalon. Bata pantalon. Donc, bah, innocent, motasane lo côté, à Samanika wana bazo samisaye, malamoko lo wana po ibi kolobate, pe bele ba ibi kolobate. Baza devant jugement, azoye ba ndenya ko sambate. Alors mon on a un mot bêté ma baku mais le bateau bana wana bakoma na esprit ya bateau ya Haïti obi mboka mo Haïti Haïti tellement banditisme koli le loba bandi bakaboli mboka bazu payé en otage babandi baza capable sur bozo ça le logo bazu payé en otage le lo Haïti et kaboni deux camps bazu payage le lo Haïti bazo souffrir deux camps ya babandi bazu payé en otage misusu biso tozana chance pour bana wana bazana machette bazu mindu kité. Bon, machette faut comme appeler pour quatre. Mundu ko bomila no na musika. Ya mundu ki amone tinda. Mone tinda na musika papa. Ozomona. Donc bakuluna basali ba dégâts ebele. Bate mbande kona biso lelo bazangi makolo, bazangi maboko, bakingo, bakati bango bapota ya somo bansu bakufi pona bakuluna. Et puis les esprits qui kuluna. Talaka mutu avake lokata mutu, azomela makilani yao. Basangi songo na alcool, ba whisky wana basala bazololo. Oh. Makilani yao bamela makilani yao. Donc kuluna soka kutena yo, atopesi portable. Le chef de Frébima, amona makila o ya mela ki famona mpana yo. Imagine topesi portable mais akati yo kaka. Ozomona. Ba kenda ba maman bazoka mapa. Maman batika bima 5 heures. Ba maman batika 5 heures. Maman musumu na koma na ménopause, asusu uzemi. Ya kuluna. Bon, ba violé les qui. Lundi ba violé, mardi ko zoma ba violé, mercredi ba violé, na este ba violé ba maman na biso, ba sœur na biso, allez. Na capitale binosu ba kuluna, hoto bengine tibana ba ndeko na biso, bo banisu ko violé ba maman na ya mapa, ba kuluna soki, ba kota na ba veille de prière. Ba boto ba portable siri ba kende, ba violé sus. Ba violé na ba minère, ba violé na ba maman. Tout ça. Ba pied dispensaire. Ba pied dispensaire pas ba soigner mout. Ba ko pe ko soigner yo kuluna soko zoki. Mais bo pied yango, bo violer na malade. Na mona temboka o malade azana mbeto hôpital, mbeto wane servir na viol na ye. Comment expliquer? Toujours qu'il ne va. Alors l'état fa beta le boko na mesa po makambo wana esila. Ozomona soko tali réseaux sociaux monde entier zo lo belango. Ozomona. Mais nulle part bazo laksa pa bazo bomba bakuluna. Et là mozo laksa teke ba bomili bango awa image ezate. Baza ka ta moko ba boire na zo ba lion ba lié ba comprendre bina yema. Ba comprendre que ça danger. Ba lion zo lia kuluna. Ti lelo kuluna zo opérer ka ko yebiam. Ti lelo kuluna mususu zo ndi. Baba ngate bango no roi. Baba ngate pona no ba moniter. Likamo monité au bangate. Aka flash car na RTNT bo chemo rabu. Bo cheka moko. Des chargeurs. Deuxième chargeur.
akufi silence au monde omona pena bango moko bakotika mais ti sikoyo ezo continuer et puis bakotika te mpo bamoni te epai bazoboma baninga na bango. Merci beaucoup, Mister Setoul. Événement de Angoyo, vendredi le 24. Donc, dès que tu as sur le jour J, dans 2 jours, événement Angoyo, il y a un Redouane, en tout cas, Dieu n'a bien qui est bien. Merci. Souhaitons un plein succès. Entrée à Bongo, 35 €. Et dans la consommation, la carte, c'est un bon mois au photo. Et ça, na biffé, qu'on lit à Yarosaranate, parce que ça, gala. Gala, donc, madame et messieurs, bah, voilà, tu bien, bah, tu tapé rouge, gala du rire. Na mutunanga grand humoriste Redouane BH hein Casta de Bajak Koloba forme donc ils allaient pour au profit ya bana oyo baza ba ofelin bamso baza na este baza na besoin ya lisungi donc bana wana basali déjà ba vidéo bazo zela mwa muketo ko sangisa wana et sauver bana wana pour to sunga bango parce que nzamba lobaki to salisa bayo bazana ngote ba ofele nzamba ba ofele atinda ka donc to sala be fort oyo batu ba nazo senga batu ba ya pinza ebele po to koka kosunga bana wana na este na ba mboka wana ba ruchuru ba tout ça bazana besoin ya lusungi muketo kozo wana to kosunga ba ofelina oyo zana besoin bana wana fo batanga bazana besoin ya maba uniforme bazala un peu propre. Donc voilà, cause à l'offelin et zate basenga kango. Neto za kaboye, ngana za offelin me ya mukolo. Pona kufela papa na mama. Yo papa bazali na mama. Na mama zali papa ndia kwa kufa. Ba papa nde ba pelanga kanda, ba papa ba umela te. Na ba te pourquoi? Trop de problèmes. Ko umela, trop de problèmes te monsieur zalaka. On a tout na tata mona cimetière, biso ba papa mi bali to kufa ni. Moi c'est soko bali moi ça munoko. Au bout de ces bana 10 alors kufi na yo a débrier nango et on va piniso ba pesa ka ba mama et voilà donc on a sengi bato ba ya ezabongo na 195 route de Saint-Leu na Épinay-sur-Seine 93 800 bato ba ya ebele eza vendredi to bana bongo le 24 na 21 to bandi gala na biso ba comédien mindele ba kozana biso ba Redouane na sengi ba congolais ba ya ebele ba ya kotala ndenge tokoseka ndenge tokosala appel de fonds mpona tosunga bano baza na este vraiment ekozala bien baza na besoin lisengi na biso ezalaka malamu te yo a ozomela mwa ji mwana moko na Afrique aza na besoin kaka ya stylo po akende kelasi azwa ata mayele bien besoin ya lipa et ça la passe donc biso nyonso ba être aimé tokoleka tokotika libanga azalité mais tant vous allez ko sunga vous allez ko kotsa pe nzambe ba nyongo bon nzambe pe asunga yo donc les alités que opesi nanda kwa nzambe komi na ngona maboko wa pasteur malamu sunga mwana oyo zomona oyo zotalo zozo pe évolution na donc ba congolais to ya ebele vendredi le 24 gala du rire tokozala wana tokosekisabino Pambate et Sengona Bato ba au Seka. Pour bander sous adresse. Pour bakanga. Adresse Ezali 185 et 195 donc 195 neto benga na ba Belge rue Saint-Leu 93 800 Épinay-sur-Seine bana 93 bana ya Paris bana ya ba Olé bana ba Drancy vraiment vendredi le 24 janvier Koseka, ça fait partie de la santé. Toya to seka, nzamba lingaka soko zo seka ko bosa na mwa ba souci ba facture mboko yo, toya ebele pour na bonne cause ya bana na biso o bazali na este. Ba pa ya pe ba goya wana, no ba congolais toya ebele pour na bonne cause ya ba ofelina o eza na mboka na biso. Merci beaucoup Mister c'est tout le monde. Moi je suis pratiquement arrivé à la fin ka bona ba o ya yo on a des annoncés nanga. Voilà, na kopesa merci na ba o ya ngai maître Frankie Dimo Kamango na mwasi na ye mama Riziki mama Mungu na pesi Jonas Kalambai ba mbote bele na pesi Patou Malé ba mbote bele na pesi Richard Lukau ba mbote ebele na pesi mes condoléances na oyangai mutu na ngai Rossi akufelaki papa na ye na Angelica c'est mes condoléances aussi na pesi Zakle mutu na ngai na Centreville Bambote Belé, Cédric Boka, exotique, Bambote Ebele,
vraiment nazozela bino vendredi le 24 janvier na Épinay sur scène to respecter air bandeko nanga pamba te bamindele na bapaya bakozala wana to seka culture na biso ya Congo ekende liboso pour na bonne cause. Michel Kombe Aigle bambote ebele encadré des sorciers, encadré des sorciers donc yé musakanate donc bambote ebele. Merci donc voilà. Donc on a payé Edi na limemia. Edi ngwe nangana bosana ya Edi alaki pire vient nanga ngai nazako sala pa na ye na bu jeunesse na ki reporter ya ba catch na ye donc on a reporter so tali ba image mo ba otsa awa le ba na poto na bana ya na Congo na ye na ngoti awa binga na ye ko bunda catch na Paris na linga ga yo au reporter donc na tout va changer. Donc famille biologique ya Edi ngwe motra ngenge vraiment na pesi ba condoléances nanga to le laye to kundaye parce que za monument Edingwe monument ya catch monument ya sport to le laye matata te bitumba te donc molimo na ye les qui est dit à Robi à sait que ça pendant 5 minutes. Alors c'est que ce dingo pendant 5 minutes na stade des martyrs bacha bembe dingo na stade des martyrs à sait que ça pendant 5 minutes mais conditions za ra moko conditions nini na matanga wana chef de l'état aya chef de l'état aya Fati Beton aye na stade des martyrs il y a aussi que c'est dingue pendant 5 minutes c'est car après azongine ya okufa so qui a sécurité devant chef de l'état bana mura bazawa moni makamso neto lubango so qui dingo sécurité yozala nenge nini pour chef de l'état ko yana ye aye na ye aya otala c'est spectacle so qui a sécurité ngana yo président ye wana basoda bangoyo ministre de justice ye wana ibale mondial Costa Mutamba yewana allez mutaba ta sécurité non et puis ce que muto akufi ba kongole botika kaka kufa mikolo na ekoki ya ko sek sawana sko fo bo lesa yeli susu bo juse ba traitement bo akufi na malade ha ko sek wa pe azobela kaka mutaba to mona akufela na Maroc kono ba traitement ya bien ce quoi c'est na stade des martyrs et comme susu Fati zong sa ya ne continuer ba soin ba fré wana tu zaka 5 minutes après OK na 5 minutes ka ala kufine susu zo wana inutile hatika via kena merci beaucoup Mister Seto, tout est bien qui finit bien à travers notre numéro de Bourou Kozoa Bisso. Grand merci à Michel Kombe Aigle Royal, encadreur des sorciers, Marno Tonga, les réalisateurs mignons, et puis à vous tous qui nous suivez de partout. D'ici là, portez-vous bien, bye bye, à la prochaine.